Bonjour très chers fidèles téléspectateurs, je pense qu'on est ensemble sur www.lesnazaréens.com. Je pense que vous êtes partout dans le monde, dans tous les 5 continents du monde. Et bien la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa vous aime beaucoup et voilà pourquoi je vous dis aussi shalom. Shalom, shalom, shalom. Je pense que nous sommes là dans le cadre de votre émission Asturir. La Bible nous dit que chaque chose a son temps. Nous avons le temps pour prier, nous avons le temps pour témoigner, il y a aussi le temps pour sourire. Un peu de sourire, ça fait du bien parce qu'on est ensemble, il n'y a pas de souci. Je vous dis souvent, hein, benga, benga, batu. Parce que les Nazaréens, ils ont lorsqu'on a la batu. Mais les lots, toroseka na gogo, mais ils ont un cadre à Bonzambé. Dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu rendre visite à un groupe. C'est un groupe qui travaille mieux, qui travaille très bien dans notre pays, la République démocratique du Congo. Je pense que les groupes les groupes chrétiens, ils ont travaillé vraiment makasi. Et ils sont placés aussi parmi les grands dans notre pays. Mais j'aimerais d'abord, comme à la coutume, prier ensemble avec vous et nous allons nous retrouver tout juste après. Serge Makazola. Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basotoki na sina komi séduit bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Soyez mon colonna sabata ye abongisi mokongo nangai bato basut. Un site chrétien, un site qui édifie, un site parmi les 6. Je pense que cet élément a fait plaisir à tous les hommes de Dieu qui nous regardent partout dans tous les 5 continents du monde. Là, particulièrement, j'ai dédié cela à celui qu'on appelle le docteur Alfred Coupé Salom, selon le cœur de Dieu depuis France. Aussi à ma maman, Annie, maman passa Namboka Italie. Kuna na Bologne, maman ma passe à moi si à papa Edi et ça lui bien. Dans le baki que chaque chose a son temps. Théo Kota, la groupe Moko théâtral, Bajouaka très bien. Je pense que Boyebi Bangopé, Oezo Kambama, groupe Le Bon Samaritain, Moutazo Kambango Ezali, pasteur de la foi. Pasteur de la foi, c'est papa Jean-Paul Mayata. Donc, Yende Mouto Talabango en pleine répétition. Et c'est moi ma casse parce que mes équipes ont ma répétition pour qu'il y ait un humble servant de l'Éternel, mais pour la foi, pourquoi je dis benga benga batou avant la côte ça y est. Sans plus tarder avec Serge Makazo, là je me tiens déjà debout. Là j'invite le président déjà son entrée. Merci. Président, bonjour. Bonjour ma sœur. Bonne santé. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Ça va. Na moni pali boumé bimi makasi. Ah, na ba retraite coup de ba prière ma belé le boumé bi matin. Mais sur le boumé bi matin, biso ba chinois. Président Boni, le bon samaritain. Ouais, groupe ils ont évolué bien par la grâce de Dieu. Ça va. Oui, je pense que les lobato vraiment balingi ba balisola les bons samaritains. L'imbiception dengue to interrompre moi répétition na bino. Là je vous tiens vraiment à signaler donc président vraiment donc Bonzambé Makasi président les lobato bazo ganga les bons samaritains qui ni pe indimi les bons samaritains. Nicolo pe sepeli. Les bons samaritains et bandi wapi. Les aki ya montoté. Tenatoni Nzambe parce que vous aussi prendre de son équipe nayo na kati ya lié na biso ya répétition heureusement pe le logo te za penza répétition te pour répétition plus aux aganteni tous en abateni to répéter nango mais ça va préparatif autos nango yo yebi donc groupe les bons samaritains boye penza na source nango donc Nzambe tant apesa nga vision ya créer groupe nazalaki déjà moi na pona botama awa nazwa baptême awa na bongola mutema awa na siama kola papa nanga révérend Dokuta Miguel ici l'église Les Bons Samaritains dans la communauté des assemblées de Dieu KDC en cycle donc groupe Les Bons Samaritains et ça groupe à Moutouté
et banda na awa dans la salle awa bamsu to banda na pe groupe ti lelo bazape awa jusqu'à présent bien que bamsu ba voyager à baza ailleurs les banda mboka partout donc awande source et pas groupe les bons samaritains et salama tout le bon samaritain c'est un groupe il y a église le bon samaritain tout ça groupe il y a pasteur Jean-Paul. Non, les groupe nanga les groupe ya église. Nana za visionnaire, nza mapesi nga vision, apesa nga vision en 98, na sala groupe. Na sali groupe comme étant département moko. Donc parce que na 4 ya église, biso na assemblée dédiée, tozana ba département mobimbezali ya théâtre. Bien que bato bacha ngo kate winde département musique eza, département des femmes et ali, département théâtre pesa na assemblée dédiée nyonso. Mais bacha ngo kate. Mais quand le Seigneur m'a donné la vision, on a créé un groupe à le département église. Dans le lot le groupe ne fera jamais pour un groupe il y a église. Ça fait partie de l'église. Un pasteur Jean-Paul na pasteur de la foi. Batebele ba retourna ngapena na posa na kota na groupe combat les bons samaritains. Est-ce que il faut qu'on assemble na les bons samaritains na ko ya kana te ke na travail kawana na za kana na l'église c'est bon les bons samaritains te. Oui na début tozaki biso mo parce que visuel bandi a. Tozalaki ka biso na biso bana les bons samaritains. Mais tout le monde est aussi à la paix bisomoko et ça équipe ya évangélisation pe intercession. Bisomoko ils appellent malamouté et ne to pesa pe to fongola porte mako yo kana biso kaka bana les bons samaritains auto banda groupe to yo kana to fongola porte to yamba pe bande ko ya église mususu mais à condition que bazala ba oyo ba yé pour na annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Donc baganga tout OK Jésus-Christ est Seigneur ende bantuana to fongola bango porte baza on est belé bamsu basambela na bandal église dans Angile ya biso les bons samaritains musu asambela na binza donc ezaka groupe les bons samaritains bana les bons samaritains kate tolingi toto na yo dans pasteur de la foi importance il y a théâtre hein kati na yo ezani importance na ngo lobi ke otie vraiment un comité moko donc disons département oui département mo fandi ne ka musique ezalaka ndenge yo pour kotisi yango na kati ya église importance nango il y a théâtre aux Wakangoni. Donc, pour le théâtre, c'est un moyen d'évangélisation pour nous. Et pour le groupe Les Bons Samaritains Mobimba. Nous avons la théâtre, nous avons Melchisedek. Donc, nous avons demandé à Gendeke. Nous avons la théâtre, nous pas. Même l'école, même l'église, au film à Jésus, nous avons la honte. Donc, quand le Seigneur m'a donné la vision, donc je me demandais dans la salle. C'était juste un certain matin, dans l'église, na ponika abatu isa na prière matinale na lobi yaka tout ça la groupe na solena papa nanga révérend Dokuta Miguel papa ndimi batu batelemela ki en église balobi za distraction na église mais lelo bandimi yango parce que o nzamba tinda ata batu baboyi na suka ba ndima yango lelo misala ezomonana donc na benka batu sali pe to bandi groupe lokwa na yekola ngo te na mekaka pete jour la sortie officielle ngamoko responsable na opesa dona public. Donc on baby ça, on baby ça. C'est au bateau on camp. Pour yo mon responsable, pour y habiter, c'est quoi là que ça va tourner. Mais ce que j'ai compris, nous avons temps appeler ça à bengamut, appeler ça ina ba capacité. Appeler ça ba capacité. Aujourd'hui la troupe chrétien les bons samaritains, ndeti na changu, total aux trophée comme étant meilleure troupe théâtrale na changu. Bon, on a évité ça, on a fait tout le bas en côté. Biso de commis tombe maté parce que la Bible n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'esprit de l'Éternel. Nous avons besoin de tomber là bas. Biso de commis comme ça nini, toza pamba. Ce que le quoi toza qui trophée. Trophée, t'es déjà bandit trophée. Ce qu'on a là, comme maramna tout n'a pas pris déjà besoin. Au moins, on a maloba. Oh, nana, toza bon, on s'est inventé l'autre toza pour ani. Pour biso de force à thé, son zamba service son ngolu, tolobi merci na o nzamba sali. O nzamba pas salité, to tonde pour te bien ko sala kaka. Président Nani. Comprenez que merci. Merci beaucoup. Donc, vous comprendre que la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa, Anne Sengomakasi, on oppose au monde à bactère, bactère, les artistes, voilà. Voilà, les artistes sont vraiment remplis dans Kenesengo. Bah, soutenir comme le président Zolo, bah c'est que c'est solo. Président, est-ce que vraiment vous confirmez que Nachango Penza
ezande penza binonde bos ba nzamba bimisi elembo ba groupe mususu te to pe bo l'équipe ba groupe mususu en bête te c'est Tiffany to za ba groupe amine na njil ndeti groupe ya grand frère nanga Mundoeri ba groupe eza ebele biso l'équipe ba touté ba groupe eza ebele yaya mais seulement que tozu elo ba benga faveur mo za immérité to mérité mais le Seigneur a touché quand même tema bandeko ya Mbonda Chang ba reconnaître le groupe Les Bons Samaritains comme étant meilleur groupe ya Chang. Tolobika merci. Sikolo onde ya ngwana ndeti ngai to groupe Mercedes libanda nzamba ko mufuto finité. Ah, Mercedes on a son expliquer histoire non comprendre non mamba foi. Sautant ko ba combien fruit de la foi. Oui, ça non makambo ya église comme ko tina théâtre. Kasi ya théâtre chrétien. Boye bandeni ke mama nzambe so mama nzambe ezate. Il faut mon part à Christ na kati alors on va comprendre c'est un théâtre chrétien. Président Tony tout mutuna moko lelo na kin ba groupe chrétien ça combien? Ba théâtre chrétien voilà. Bon ba théâtre chrétien eza ebele mais liboso non les en groupe évangéliste au baza ba kulutu na biso au banda ba pesa forme ya film chrétien na Congo. Les groupe évangéliste ouais kambama na présent na biso Gabi aza je crois soit grâce à Hollande à l'étranger. Aza déjà ouais yom to informer nga puis bandeko Devos après bango ils appellent un groupe Sinark il y a président Caleb c'est un groupe chrétien et ils a ebelé dernièrement tourné groupe Mon Nazaréen comme boka ya bino Nazaréen il y a ndeko nanga fils donc ba groupe les ambassadeurs donc Misuna Kobo c'est un groupe l'héritage des vainqueurs des victoires les héritiers de la comment Dieu merci comment les héritiers des victoires ils ont groupe chrétien où ils font d'appel à l'Obanzambe où ils parlent à l'église à passer à Mosimbayo donc ils ont l'église un groupe ebelé où bah ça l'appelle Moussa Nzambe. Là où il côté ici Moussa Nzambe théâtre comme il peut vendre le département na kati ya Njili na kati ya église Les Bons Samaritains. Ouais. Est-ce que ba tuzinga zinga ba tepa misute pour ba église musupe ba landa nzela wana? Te bazape ba théâtre comme on peut moi beleza mabete biso beto landa git groupe salamaki to kuta ba mikona biso ba groupe évangile na kamela kuta ba groupe évangile sali 15 ans ba auto fêté 15 ans na ba on a groupe Sinark ba bete bal na zaï invité donc na moni que c'est que biso to bandaka avant groupe évangile c'est meto mi bimila raté donc tant bon ba bimi ba pesi sous force mo boy donc oui biso banda depuis 98 groupe Salama l'église en 98 3 ans après sa création en 2001 to bani l'antenne A. Merci beaucoup avec Serge Makazola et puis Lido là-bas dans le niveau montage. Je me président Ngezaka Aiza vraiment instruit. Ici Kabana Nzambe Bazoka Yokaming mais va se détendre un peu. Tout l'andanan élément oyo vidéo oyo il y a groupe Le Bon Samaritain et puis Tozozonga. Merci Serge. Vous en cher à voir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. We are paid. Ok, merci beaucoup. Merci, oui, pour ma caméra, ça va, pour la oh, Jésus-Christ, Seigneur. Non, prophète, parce que là, il est dans un peu de matin, moi, on a jamais. Pour moi, la beauté qui est pour lobby, moi, on a bien la vie. C'est comme moi, on a dit, ma papa, combien de façons ma caméra voyage aussi. Voyage à moi, les simba kakakate. Pour la nuit. Maman, Thibaut. Papa, si vous avez le support ici, parce que maman m'a camé quatre minutes. Maman, non, non, c'est rien par la paix. Voile pour la yo. Attends, tu vois le beauté mon gros pour aller te connaître. En fait, dans la nécessité, papa, si ça vous laisse bien, mais il a tant de messages. Maman, il peut nous donner des balles. On a âge de pouvoir passer. On a ta voix. Ce qu'on a dit, attends, pour le coup, on a ta. En fait, c'est une maman. En fait,
Vas-y, calme-toi un peu. Soyez bah, on a la base de situation. Situation au moins. 5 fois, papa, 5 fois. Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia, papa. Alléluia, papa. Isabelle. Oh. Ma sœur. Merci beaucoup de la famille. Bomba. Bomba. Et puis ma caca. Donc il y a une famille, la chose ça pour eux. Maman, boyoka pour moi na bino parce que vous avez là moi na nyoka mitambo. Tout ça va tout yoka. Oui, là aussi les sapoli, et boyo pe ça ma pour moi. De quoi street adonyo comme parce que batata moi si na ye bazo finir voyage na ye. Bon. OK. Na loba kini. Na loba kini décédé. Batata moi so banane. En fait, faut le bien. Faut le bien. Mais aux autres ça na ye batata moi si na ye comme Isabelle maman. Donc batata moi si wana azo ni okola. Tata moi si moi Isabelle. Isabelle c'est là. Sakola papa, sakola. Puis ami balé. Oh mafuta. Puis ami balé, on te sangiza tata moi si na ye comme une victorieuse. J'ai un message à lancer. Merci. Je suis ta soeur. Merci ma grande soeur victorieuse. Tu m'as répondu. C'est moi, accorde-moi. Yoka. Bon, Yoka. Moni, n'est-ce pas vous lisez la Bible? Le but est dans le dernier temps, les faux prophètes viendront. Vous séduire le peuple en temps. Le là-bas, l'entame de Bélé, ça séduit à cause de la prophète de Bango. L'entame de Bango pour abandonner fort à cause de la Bango. Les faux prophètes vont comme la carte de l'église. Baoti a pris la combat Jésus-Christ, ils ont déclaré le corps à Bamonde, Baoti a pris l'évangile. Alors qu'ils ont même appelé dans la carte de perdition. C'est ça. Mais ça va tout comme tu l'as fait. Tu vas tout le peuple en t'amène dans les Karine lisolo ke nazana nièce na ngai Astrid makama voyage Jésus simbate ngana Isabelle na ngai na Herbie tozo lela ye aye Karine atoninga mwana bino asala oui na pesi siko adresse na yo Herbie na adresse donc c'est comme ça que Karine a bételier de lisolo maman yoka Astrid yo beaucoup d'aller na prophète wa. Non. Écoutez, les lots comment vous faites les moments franchement. Comment on va faire une investigation pour que tu aies un message et un relance, on va faire la prophétie. Yoka papa. Papa. Yoka. Et puis comment on va faire un peu tout dans on va faire un d'abord. Et ça, même bateau, on va faire une information. On va faire un d'abord. Qui est à s'exprimer parce qu'il n'y a pas de sous à des années. En fait, on va faire un nouvelle papa, tu peux y avoir ça chaîne, et ça va magicien, on va dire qu'il faut tambour dans Nzela, oh tiens dans le justement, koloba maloba, bakima bamonyo su bakeko bomba malaba kati ya l'église. Papa, le comité au peuple en Zambé va se sola. Parce que les faux prophètes vont y la carte à Moukili. Et puis, on va dire à Bombaye sous Massia. Tous sont maillés. Parce que les jours sont tellement montés. Merci beaucoup, Président. Tozongi to sepe na elamana na yebiki batpi balandi ba sepe na elamana. Président l'air osala ka organisation osala ndenge ni na kati ya groupe. Organisation na bino na kati ya groupe. Pour le lieu déjà telemi ndimami. Ouais. Bon, le groupe Les Bons Samaritains, on a responsable quoi visionnaire. Si maintenant tous on a ba cordon, tous on a pasteur Herbie, et Mokambi Achille.
bon bazo kamba baza lokola simana ngata naza na ngate lokoza musa nzambe bon bazo relève autam salisanga toza na bande ko na biso lokola mukambi kosi aza chargé à prière et puis toza mo bande ko belebele ba sa musala na bango ensemble mutumo atuninga tunana un pasteur de la foi est-ce que l'obi va changer la bonté va bonga nzela te poto mo pe groupe théâtral mususu ba bandaka pe bien au tangi na tondimi mais lelo ba kotisa na ba mpe maramu mususu ba bi bazo bangelo pasteur de la foi. Bon na ba te solo ni ko be biso parce que esengo na biso na groupe les bons samaritains ala ke surtout bato bazo kamba ata ba mama o ba na kata groupe majorité ba nana nuko salela nzambe sima ba komo sala théâtre et kufa kana ngote pasteur to mona biso mto surtout obiso mto sala nzambe makasi bo benge na chrétien te pona on pia kezo betaye bozele l'air rozwa kaka mbonga ko mona ba 500 mikolonios boye ba soka za chrétien solo c'est vraiment on a groupe les bons samaritains ba futa na kitisi bino 100 000 200 000 à présent yoko ya sous répétition na bana lo moko che ovana msiko zo commander kaka tenepso na lo moko omoni ba mama ou ba fandi oui c'est vrai baza batu mais bible lobi l'on voit ce qui fera plaisir na auto mona ebeta amisu basala kindumba te poani pona groupe bafuta ba faut basala kindumba po bazope mwambongo ezana batu na kati ya groupe oyo nzamba sala bango ngolu na mibali bamsu basima mbongo ebele kala bamsu petit lelo basima mbongo ebele na kati ya groupe onde bazabwe na ebite soki mutu moko ya opengwisa bango po aye na paquet mo ya mbongo l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident mais ça vient de l'Éternel. Oebi Omoni merci. Omoni cette famille. Merci. Cette famille omoni biso to sala pièce moko boye. Ezala to pièce to sala ka ba to sala pe pona biso mo. To sala pièce mo to benga on P10. P10. Ce que so comprendre to ko kansango eza pavillon moko boye no hôpital la mama yem. P10 22 et l'nkoloba Proverbe chapitre 10 verset 22. Et lobi car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui l'a fait suivre d'aucun. C'est quoi mutako ya lelo ya bayaka na bango pete. Pourquoi tous en ligne? Pour toyo ka nzambe ya batu to sala ngo étude. Mutako ya lelo lobi na lina sponsoriser groupe oyo mais na lingi bo sala ba pièce moko za lié ka na société. Mais parler de votre Jésus toutefois là on peut pas sponsoriser. Ya toteka kombo Yesu. Obo ya Yesu. Totika Yesu Masia pona mbongo. Lelo soki opesinga $100,000. Na luka par exemple $100. Opesinga 100,000. Omoni karo memi ngai. Maintenant on met ça na 100,000, non comme on a posé à 150,000. Si on a mis ça na 150,000, non comme on a posé à 200,000. Pour ceci là te Bible lobi mieux vaut lipa okana kimia ke musuni na ba makelele morobo. Merci président, je pense que mutumo razo tunanga ikuna Serge Makazola la razuna sima kuna aibisinga est-ce que la humble servant de l'Éternel. On est église auto eza groupe. Au Cabo l'église papa na katika tozu yango ko musa c'est un théâtre to peneza groupe. Nana za mwana na kati église. C'est pas musu bazaka na ba 10 personnes. Au cas eza moni eza église. To benga op église pourquoi? Parce que pasteur moko que j'ai salué aussi révérend Iber Muyu aloba na ngam komsu na bureau aza papa ya bana moko na kamba awa bako Patrice ba mama Léa ba pasteur Prince do pasteur na bango alobi na ngai yo ozo atamingi na bana oyo atoko boya menga na biso ke oza pasteur na bango wana père spirituel na bango taloba na ngabo donc ça combien d'années gas combien d'années nazala mwa mutu moko nzamba sala ngolu mama Tiffany na yebani mwa muke na ngolo nzambe mais na quatre églises na biso na kuta grand frère na que j'ai salué aussi pasteur Alekuma que j'aime bien ngana bima libanda na zamu tamisa libanda na mwa kombo mais grand frère na fanda na ndako ana kombo na moi c'est par rapport à nga siko papa na biso na moment où azana repos il fallait papa na biso atia mosali moko azolanda ye
na koya pe ko tchaba désordre na bité ngai naza na kombo mais natali kombo te natali respect à musala na nzambe je dois respecter mon grand frère na kuta na musala na nzambe donc na kati église lelo ngai bako kontenga ta muta suka et ça ngelo côté mais na zala na kati œuvre nzambe parce que ce ne sont pas comment les titres ndé comme ça biso toko talo la meza ba œuvre et on moni ngai toko wela jamais musala na nzambe donc on na ko kabonaka jamais naza awa na kati église les bons samaritains na soutenir mon père spirituel révérend Dokuta Miguel ici na soutenir grand frère nana kuta musala nzambe pasteur allait na soutenir pour musala nzambe kende on est soudé on est unis pour que l'œuvre puisse aller de l'avant donc ngana osala église que on a kabona que ça église ailleurs jamais. Merci, j'aimerais savoir avec les téléspectateurs qui nous regardent, nous aimerions un peu savoir est-ce que pasteur de la foi pour pas tout soyez baraté bandima te bakazaka ba bamba yango ko bamba est-ce que ça pena berger na kati église to mi bamba na kaka po zo sa musala oza ya nzambe o mi pesa no peka bo benganga et donc disons na za berger Maman Tiffany moni so tali Maman Tiffany so tali na Luc chapitre 10 verset 25 à 37 Bible les autres parler mutumoko docteur de la loi et tout na Christ na sani pona kota bokonzi na lola Yesu ayebisi li cessé ya batumi satu na batumi satu wana moko ba bete en demi mort anga kufa lali wana en demi mort mais lévite le rôle pasteur le lévite aleki amoni mutu frappant demi mort aleki oui sacrificateur le rôle ba prêtre Amonié Aleki. Mais il y avait quelqu'un qui s'appelait un Samaritain, il n'avait pas un nom. Azo porté combo ya ville na baon. Donc un Quinois par exemple. Donc ben coup que Jean-Paul Mayata. Balobite que mais un Quinois. Donc les Samaritains oazo kende pe voyage naïe. Na komi na zwi un mutu wana tuni mutu wana na bango misatu na lingi muninga alobi o asali saki abio pe salabo donc pour dans la na église ngaza na posa titre te moni le loko mona mutu so kutie na nzelo bise bonjour oyeba ke évangéliste bonjour évangéliste non na koma prophète na si na koma prophète bazo kansango za ba titre yango déjà lokumu ba titre non 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 ngai na église naza évangéliste des ministères mais bengai frère gloire à Dieu bengai Jean-Paul Mayata na opeso mboto benga pasteur de la foi to solo donc je suis évangéliste en église mais évangéliste c'est des ministères pasteur de fonction par rapport à fonction on a théâtre de bato benga pasteur. Merci beaucoup nalingi to sekalisu mwanda mwa vanto kota pina bomona ndenge nini pasteur de la foi akambaka église o munene bomoni oyo ngana benga ngo église parce que pasteur msuba na ba 10 membres 5 membres nzambe pas zawana pasteur de la foi pas na et tout le kuna bato nzamba pesi na sima mukongo quoi comme ça on peut église t'es certifié non ils ont habité t'es eza église eza équipe intercession et évangélisation groupe les bons samaritains si to bombika ba image oyo oyo zonsa mkono sa église et pas bine za des fois te so sa église mais sala mo kala bena beta pe tolote parce que na yebi lobité nzambe pas ko tinda mais so nzambe pesa ngai vision et ozala na se ya mafuta ya père spirituel nanga na oza na otikala ko ti na okufa nzamba osunganga so ina koma faible pour nzamba yoka prière basali na na otikala ozala rebelle jamais. Oui, merci beaucoup. Avec la permission du pasteur de la foi, j'aimerais un peu inviter le frère Patrice. Coco Patrice. Tes frère Patrice est musicien. Yeko Patrice, frère Patrice. Frère Patrice, t'es mais Coco Patrice. Voilà. Azawapi, bazo sont entraînés déjà. Coco Patrice. Patrice, nana côté ah, nakanisha okomi koto change. Limbisha, merci. Merci pareillement. Non, président Van d'ailleurs vous allez quand en téléma. Président Pendal va président Nazadi ana président ko Patrice Boni. Ngebe mama, ngebe. Ah, avant on sait l'absolu moto c'est que Boulwana omi bamba ko Patrice zo kawa. Boulwana omi bamba nani? Coco Patrice. Ah, Coco Patrice. Bon, Boulwana déjà créé, aja papa oyo na lingaki mingi et puis nazalaki na grâce wana ya kuyemba lokola ye. Yango nde na pona jaka Coco diata. Lokola na bande uyemba lokola frère Patrice in église, papa na ngai de la foi lokola aza visionnaire o nzambe a pesa visuel isango les bons samaritains amona ike non ole Coco diata fona koma Coco Patrice ndele lona koma. C'est batou ba lando monde entier.
Si on a un astiri, ce qu'on a c'est quitter, c'est que tu vas couper. Oh, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Tu peux me checker. Ça va, ok, la ticket le bat passer. Alléluia, oh nkolo, alléluia, gloire au Seigneur. Yango na lobaka tango mingi ngai koko Patrice. Eloko nini kopekisa ngai na kumisa yo nkolo Yesu oh namonaka yango te. Kolia. Kolie koleka. Alléluia, oh nkolo. Chrétien jusqu'à la mort. Oh nkolo. Chrétien jusqu'à la mort. Alléluia. Chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Merci. Nasuki wana te. Nalina hivi sabatu po batu mingi ba iba ateke film Yesu ngam na sarayo. Film Yesu imuna kabati bilamba njira o itokola na nguba banda ulakisha biso banda bomwana. Ningongo wana nyosho. Tokola na oyoza kipe ya kokola na ngoso. Ngana zalaka na film wana. Monita Yesu ajoke mutu alubana na shunga yona memela yo kwa jaranga. Noir rwani zakanga. Hein? Preuve zana jo lubano mingongo ona sana na film wana. Ça va, tozoko. Merci. Merci pareillement. Wana film ne banda basho wana nyosu na sala una studio. Bato mingi bazalaki kondimate Yesu azali mokonzi. Mokolo moko Yesu amate likolo ya ngombe longo na bayekoli na ye. Pe atuni motuna epai na bango. Sulu na lobi na bino. Bato balobaka nini pona ngai? Moyekoli moko na kombo ya Simoni Petero apusha ni na Yesu pe alobe epai na ye. Bashosho balobaka yo zali moko ya basakoli ya kalabale kaka. Pe bashosho balobaka yo zali Eliya. Bashosho balobaka yo zali Yohane Mobatisi. Yesu azongisi epai na bango. Bongo pona bino ngai nazali nani? Petero apusa mpe na Yesu pe alobe epai na ye. Yo zali Mesia. Yesu azongisi epai na bango. Solo na lobi na bino. Boloba na moto te. Mwana moto bakobuya, bakochula, bakonyokola. Mwana moto akokufa sima mikolo misato akosekwa. Simoni, okuwanga na ngai soso akolela mbala misato. Petero apusa mpe na Yesu pe alobi mote ngai na kokota boloko longo na yo. Merci. 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 Ah, tout ça. Est-ce que va nater hein? Ah, t'es là. Patrice. Nani? Patrice, pardon. Ko Patrice. Oui. Batu basé belé ka yote. Batu belé na. E belé. Eh belé. Fandi déjà kanga mingana pe manano zonga lisusu. Comment on a été que biso dans un groupe chrétien yozo mais ma distraction ou c'est que ça m'a cassé biso denga ba message. Mais tout ça quand ma kamanja mbiti. Ma solo nyos na beto ezeza ya mukele. Na beti masolo ya film Yesu. Et mais maintenant c'est qui ça t'es quoi? Bon na bomi moto. Merci beaucoup. Merci. Merci président. Batala ya boé président. Batala ya boé. Eza mingité hein. Eza ka grâce parce que nalobi mutuma ko sala effort te po akoma lokwa ya zabwe so ikungolwa nzambe te azabe mwana mauti musika mingi ezaka likambo atandi nzamba sepela sala mutungolu na ye ndasa ki ngolu ne likona ye donc couvrir non na eza platini mobei mais ngam na pesa komba ko Patrice parce que ayemba lokola frère Patrice aloba lokwa frère Patrice na scène aso aloba aloba voix belé ata so benga ki ono bi na ye a interpréter ba voix ya bato ba yebani a interpréter né donc a interpréter azana mo ba grâce vraiment belé président lelo ba grâce aux je pense que ba grâce anisaka mon côté il y a plusieurs grâces donc ba grâce c'est belé ah ouais au garde on dit pour ça biso ma passe mingi to yelo biko Patrice azate po président qui pas qui bien te président Kabula mbongo bien te surtout na ba créer ah to Kabula mbongo te mbongo ezana ntin banaka la wana ki ekoya te président yoza pasteur de la foi oh ekoya ngana yebike mituke banda pe na hotel mam na amen amen donc moi j'ai la foi amen on est parfois comment que Jean-Baptiste a présenté Jésus hein voici l'agneau bien sûr même quand présenté même quand la côte à prison
atindi suba ko nibo ke tu na soki ye wana ko ya na kanti du cordon herbi voilà non yo parler si présent olobi soto kabuli mbong yango na biso déjà que na présent parce que dimension fo ezana nzoto ko ndimate groupe ezanga producteur ezanga sponsor ezanga partenaire financier ba ko organiser activité il y a prière spectacle te ba kota ba piambo mais prière na fikine location salwana $1100 louer podium instrument makambo ebele ba transport ba retraite makambo ebele ba olia tout pour kabola déjà merci pour na bana bazawana na ça c'est ba faire part bana ba sengai na ça c'est 40 quelques bien imprimé na ba enveloppe imprimée c'était oye zongi le Seigneur me voit et ko 15 t mutu pa pesi ninga zui musu pa pesi biso 5000 francs musu pa pesi $5 ozomona nzama pambola bango parce que mutu pesa ndenga zo zui là donc réaliser que groupe mo exaki activité ndengwana c'est qu'à comprendre que Bible lobby tu serviras l'Éternel ton Dieu et ce Dieu là te bénira. Amen. Oui, merci. En tout cas, l'évangélisation est au salama na ba cadre nion surtout même na ba théâtre, même la musique, to ko évangéliser Jésus. Amen. Dans le cas le servant de l'Éternel dans le baquet, banti valeur wana mikemike et kolongwa po biso to kolobelela kaka Yesu Masia. Donc to lembate kolobelela Jésus to te ka Yesu na bisote. To ngumba mela pe ba balte. Amen. Merci pasteur, je pense que tozo continuer à peine za yo loba mkia ba question za na mo pende ebele mais avant na zonga na to benga ndeko mususu oyo bimisela biso bana nzambe ba sepela ba seka lisusu mais kati na bonzambe ne frère nani Coco Patrice nzambe Coco Patrice auto seksa biso président hôtel abakolo o bozo travailler na bango na théâtre chrétien ozo mona monde na bino ngweza ndengeni na théâtre chrétien est-ce que vous avancez ou bien vous reculez, ou bien ce sont les théâtres profanes, je veux dire, bangonde bazo matamakasi, théâtre chrétien ezo yo kanate. Bonga no kanisa mutu azobeta bale ayeba penda forti na été mais mutu atala libanda ne mtamona rabere yango basala entraîneur azala parmi ba joueurs bazana terrain te azali banda pas mona bien biso to sala musalade moi je fais partir aussi au groupe les bons samaritains et on se fait partir aussi na ba groupe chrétien dans lobby c'est ko yo ne mto libanda loko yo za journaliste wa chroniqueur mamba théâtre journaliste ba émission tout ça animateur animatrice tout ça yo ne mto yeba comment tozo ko évoluer ngako na ko tuna ko be on a TV ma set nini on remarquer nini groupe ah papa ça va mener ça va boye boye bino bato za libanda parce que surtout lobby on biso bo beta balle ko za nkati so bo chebi bien koti yo po yeba kende to za to police bango déjà D1 pour ça nkati yo mobino bozo marqué yo kasi so vite na imanezo beta vite tie 1 oyeba te ke biso ndeto bombele ke 1 o tie déjà 1 to tie début ko pe boyeba to tie bango 1 to tie bango D to zo pola donc quand à moi na loba ma sœur film chrétien to théâtre chrétien na Congo ezo ko évoluer so évoluer acté émission munene ndeti ya bino ya bana nzamu ngao yate so yese kezo simba na ngolo nzamu. Merci beaucoup président choix na yo siko point ezaki choix nanga j'aime beaucoup le papa Patrice na choix na yo président bengelanga mutu moko suba na nzambe baseka avant to kota na groupe mobimba nanya benga mwana moko ayaka upagano mais lelo komi mwana nzambe pe alira zo kendela na obanga pona omona okoma na obanga kubanga komona ndinga uganiba na omona okoma deja musala nzambe ye donc à peine marque na ye moko jouer hérité boga la famille ye va bien passer patron ye va bien passer patron tobondela nanu nzambe yawe nzambe na bomo tango na maboko na yo internet na maboko na yo nyonso na maboko na yo na kombo na Yesu amen amen Omonique Coco Patrice a consacré biso hein parce que il y a bande qui m'a manqué ko exception yo peno ngito sambela ça va bana nzambe ba otalo partout dans le monde tu étais païen aujourd'hui nzambe a changé ça ba témoignage makasi nzambe a commission nzambe ya papa de la foi a commission a obimiso mutu na kati ya bato na obimite mais je crois cela bazo landa yo partout mutu mo azotalo mo apeka nzambe sungimbe enveloppe pa il est pas papa na biso Jean-Paul Mayata neki sango koto ba Orlando sepeli sabana nzambe kola zwa lokumu nanga kina loba boye bande ko basepele bazola na ngai batuni pasteur patron héritier
bato bamitungisa maka yango mongongo wana eza ba prière à côté ya ba tirbo nde shanza ye mongongo to mongongo na ye kaka mais loko ezokamwisa mama na bana na ndako soki nakomi tala ndenge nasengaka fufu madame fufu wana ndenge nitisiko olambi te ezokamwisa madame akangelinga alobi papa nakamoka soko komi kuna na chere fufu echanze komi yawe nzambe na bomoi tango na maboko na yo mais soko ya ozokangela bana yo nakobeta yo ozosala boye pona nini mama na bana lingi fwa wana na teyaka ekende tina ndako na ndako ezokokokoma te po yango ezosenga kaka présence ya bandimi mpo nayebi ete Merci beaucoup. Pour Yebinini, aussi c'était. Pour Yebiete. Bakitung ezali boso. Ebimaka po bakitung ezali boso. Na suka tangu na kosilisa bakotiela ngai offrande du prophète miliki maya malili poete soko la voix na ndako na bana koyebisa bana ke yo bobo ngiselanga basani wana bien. Nazana posa na lia. L'air s'inspirer na ido boma vono ziki sango omona kini eza ba réalité ça la marathon zo ki un peu pasteur mon avenir na bino azik sarango na cher akino bon sango na ndako zo ki on juste sarango ke bon sango na théâtre non madame ezaka ba grâce onzamba sali bisonde papa uti oloba eza na makasi na été eza pe na ngolo na été mais ezaka na ngolo nzambe poto zala ba oto za lelo ezaka nzambe nga hérité ndingo moni nga na telemi boye madame ezaka nzambe nde mutalinga to zala nzamba rôle belé na jouaka nzamba inspiranga makambo belé mais makambo nzamba inspiranga na kati ya groupe le bon samaritain na famille na ngezala ki ya kobombama mais nzamba yebeki eza na nzela moko na kolekela po ba grâce wana nyoso ebima ndozo mona lelo ba grâce ebimi to kumisa ka nzambe oya permettre to zala na kati ya groupe le bon samaritain. Le quoi témoin dans disons nazio lokola acteur moko o loba liboso nzambe lelo nzamba pambolo na nzela pasteur de la foi quand comment azuta la biso pasteur moi siki makasa libi ki pambola oki ma pasteur de nzamba pasteur de la foi te non qui m'a été pour nzela mabondeli na ici déjà na pambwama nazalaka déjà bien na nzela mabondeli ya papa na ça déjà 10 ans na kati ya groupe le bon samaritain peut-être yo kasaga une année deuxième année na kokima mais nazala déjà 10 ans na pambwama peka na maboko na yo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, Nzamba Pambola yo. Oui, pasteur va déjà le bara bien. Et puis non, moni déjà bana na yo bazo le ba bien. Et ça ni secret. Bon secret ça liboso ngolo Nzambe et puis ko umela ming pe na vie de prière. Parce que au moni prière eza lokola pétrole. Biso batoza lokwa bakoni. Ndem ko na Proverbe chapitre 20 verset 26 azo ibisa biso alobi faute de bois le feu s'éteint. Donc, ceux qui vivent au aux akoni, aux en vie de prière, aux pétrole, allumettes, pétrole la ben dans le moto yaka. Moto c'est le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est avec vous, on le va de la part du Seigneur. Et tant qu'on le va de la part du Seigneur, et aussi m'a ma batu, batala on est batu va comprendre. Et ça batu ça la bien, mais batu va comprendre que ça la bien. Pour les gens esprit qu'on convainc le mité ma batu. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes vraiment arrivés à la fin de cette émission. La joie a été vraiment énorme de ma part. J'étais vraiment rempli de joie pour sortir Kate Mengonga et Xangonga. Sobolingi Kanazong est la pasteur de la foi. Dès qu'à tout ça là, Benga et Moupé pasteur de la foi. Abo yanete. En tout cas, za papa mon tema malam na zonga lisu na yozo parce que ba question za ebele, ba question za ebele makasi kozala na bango esalinga makasi esengo mingi. Mais ngonga izangonga faut déjà passer la tabiso ata mo eloko moko dans l'ensemble et puis ata mo de loko mo na permission ya Serge Makazo la mtazo réaliser émission oyo passer la biso ata mo des tableaux moko boye na ngola nzambe pour bande comme soupe ba participer mais président to komo kenina suka pasteur de la foi message ni no kolobela ba nzambe pe mot de la fin na yo numéro tout ba Olanda yo. Merci Nzamba Pambola yo. Message nangeza adressé na badegonyo bazungola Olanda biso. Premièrement ko pesa merci na mkolo chaîne nabino to papa Nzamba Pambola yo po bana nzambi bazo pambwama na nzela ya musala o Nzamba otika ota okanisa yo parce que o nyonzo sala ke banza ba pambwama ndenga na oloba boye
par na opeza nzamba opambola et nazo pesa message mon abandonné sur bolandi biso merci pour la confiance eza frère nabino pasteur nabino évangéliste nabino comme vous voulez bien les qui yaya mwana onyo sur bolandi biso message ezali boye biso le 23 février so bolanda biso na retard y a pas de problème le 23 février dimanche tozana fikine pour un message na nzambe na nzela losambo auto bengi thème à cause de la foi. Quel que soit genre problème aux anango, quel que soit ba difficulté aux anango, quel que soit son mona likamunze c'est simbate. Tika na bisayo arme moko diable a utilisé pour na bank saba na nzameza ko grimacer bango pour faire servir mon père. De fait que bangi et satana kota salim salama be. Mais tia foi, quel que soit dimension aux traverser, situation aux traverser difficile, mais crois seulement qu'avec la foi on peut percer parce que nzamba za pour ça batu bazana foi. Na mukana Hébreux chapitre 11 verset 6. Alobi sans la foi, il est impossible au sanzam pour se pesanze fondi makenzamba za pondi mazamu futa o bazo lukaye sota ina mkwana Luc chapitre 5 na verset nango 21 na 20 na 42 au mona lisolo deux personnes il y a centenier puis à moi ça perd des sang centenier mon akufaki mazonga na bomoi parce que ce yebisa qui est ne crée rien croit seulement ndima kaka so que na moi ça na perd ça pendant 12 ans abando souffrir peut-être situation na yo ne koksi 12 ans té mais laisse-moi te dire yaya ndima. Cette femme, la Bible dit, elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord des vêtements de cet homme Jésus-Christ de Nazareth, Abina Obika. Et lorsqu'elle avait touché, la Bible dit à cet instant même, elle était guérie. 12 ans elle est kaki. Il y a une situation traversée à l'étranger, mboko zana habité. Partout aux alinzamba yebio. Crois seulement sono yambaye sumasi ate. Luka basal na nzambe o basal na nzambe solo. Crois na Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et Jésus Christ là. Azalaka le quoi Seigneur noté, mais devant situation difficile, awe le quoi Sauveur na yo. La première des choses comme dit la Bible mkana Jean chapitre 1 verset 10 à 12. Ba onyo so bandime la ki apese bambo konza koma ba na nzambe. Koma mwana nzambe. Pour héritage au Christ akufele na croix. Et comme ayo yangwa lobi boye na Galates chapitre 4 verset 1 aussi longtemps qu'héritage ayi mwana muke azaki différent na esclave mwana nzambe yamba Christ sozo souffrir parce que zo comprendre toza le quoi esclave bazo nyokolo moza na héritage au Jésus Christ qui aussi la croix cette fois-ci à cause de la foi le Saint-Esprit dira à Jésus-Christ arrête-toi au catholique mamuto yamboke na ngamo mususu cette année 2014 si tu crois tu verras la gloire de Dieu que le bon Dieu vous bénisse. Numéro précité pour nous ngai au bengi na 00243 code ya mboka na biso Congo République démocratique du Congo 00243 89 853 0853 encore donc 00243 89 853 0853 encore tika encore la pambola bino merci encore de plus na mon frère cameraman ainsi que l'équipe technique nyonso ya Nazaré nzamba pambola merci vraiment honneur Isala qui vraiment yangai bayambi ngai bien vraiment je pense que nayo pe mutozo qui vraiment tant nayo zapete ozaka liboso écran nayo pour que Hollanda la humble servante de l'Éternel la sœur Tiffany Mokwa elongo na groupe Nabiso les bons samaritains les bons samaritains les bons samaritains de la foi ezobima donc beau comprendre c'est un mingi mais na lingina tika bino na maboko ya pasteur de la foi pour que bozo ata moi des tableaux moko boye bo benga iso ki bo sepeli na émission bo benga iso ka lobi malamu bo encourager et ça l'autre bana nzambe merci beaucoup derrière la caméra c'était Serge Makazola et puis na montage c'était Lido Pro. Je tiens à remercier toutes les mamans du monde, dans tous les 5 continents du monde, pour soutenir la humble servante de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokwa. Na bolingo na bino chaleur à maman de kolisa à mwana. Ya soso, a bomba ba nika na sama papu na papa ya mobala okendene mais maman zo bomba. Loka ba maman bazo bomba la humble servante de l'Éternel na sama papu na bango nanzambe elonge zale. En tout cas, merci beaucoup là, je pense à celui qu'on appelle maman Annie, maman ma passe na mboka Bologna en Italie. Donc ma maman, je t'aime beaucoup ainsi que papa aussi. J'ai dit merci au docteur Alfred de couper Salom selon le cœur de Dieu depuis France aussi na maman Anne Kalamba Ibisiko Zali Nzamba Pambola Biname. Merci pasteur de la foi Torozon Alisoso. Merci. Vous en gérez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. We are in.
Ok, merci beaucoup. Merci pour ma cambo, na savon pour na. Oh Jésus-Christ Seigneur. Non prophète parce que là il est dans un bon di matin moi na ngaza ya kokanga. Jamais pour nga na botaki pour lobi moi na ngaza bien na vie. Si comme moi na mobimba ba osele makambo papa na combien de fois ça makambo voyage aussi. Hein? Voyage à moi ne simba kakaka te. Pour na ni. Maman, papa, si vous savez, vous le savez ici, parce que maman m'a camé quatre minutes. Maman, non, on a. Quand c'est rien par la paix. On a voile pour nous. Attends, tu vois le beauté mon gros on a tout pour en fait. Non, si c'était papa, si ça vous laissait bien, des mamans mais il a tant de messages. Maman, il peut nous donner des balles. On a acheté pour passer. On a ta voix. Ce qu'on a dit, attends, on a ta. En fait. C'est maman. En fait. Vas-y, calme-toi un peu. Cinq fois, papa, 5 fois. Alléluia. Alléluia, papa. Alléluia, papa. Alléluia, papa. Isabelle. Oh. Ma sœur. Merci de vous la famille. Bomba. Bomba. Et puis ma caca. Donc il y a une famille, la chose ça pour répondre. Maman, boyo kapona mwana bino parce que bozo lela mwana nyoko mitambo. Tout ça va tout yoka. Oui, les bozo ni sapoli, pe boyo pe bozo ça mapona mwana. Ndeko a street azonyo comme parce que batata mo sinaye bazo freiner voyage na ye. Pardon. OK. Na loba kini. Na loba ko ça va intercéder. Batata mo so banane. Tozola. En fait, faut loba bien. Faut loba bien. Mais bozo tali sanga ye, batata mo sinaye mo comme Isabelle maman. Donc tata mo si wana azonyo kola. Tata mo si amo Isabelle. Oyebi Isabelle c'est là. Sakola papa, sakola. Puis ami balé. Oh mon Dieu. Puis ami balé, on te sangiza tata mo sinaye comme une victorieuse. J'ai un message à lancer. Merci. Je suis ta soeur. Merci ma grande soeur victorieuse. Tu m'as répondu. C'est moi, accorde-moi. Yoka. Bon, Yoka. Omoni, n'est-ce pas vous lisez la Bible? Le but est dans le dernier temps, les faux prophètes viendront. Voilà, vous séduisez le peuple d'Anzam. Le reste là-bas, l'Anzam de Bélé, ça séduit. À cause de la prophète de Rona Bango. L'Anzam de Bango pour abandonner fort à cause de la Batabou. Les faux prophètes vont comme la carte de l'église. Bah, on dit après la combat Jésus-Christ, bah, on déclaré le corps à Bango, bah, on dit après l'évangile. Alors que personne ne m'appelle l'Anzam de la carte de la perdition. C'est ça. Mais ça va tout le monde va se la tête. Parce que tu peuple en t'amène dans les banques. Karine lisolo ke nazala nièce na ngai Astrid makama voyage Jésus simbate ngana Isabelle na ngai na Herbie tozo lela ye aye Karine atoninga mwana bino azala l'église na ye oui na pesi ko adresse na yo Herbie c'est comme ça que Karine a bételier de lisolo et maman yoka Astrid yo beaucoup d'aller na prophète wa. Non, écoutez, les lots comment vous faites les moments franchement. Par contre, on va faire une investigation pour que tu as un message et un niveau en lançant, on va faire la prophétie. Yoka, papa. Papa. Yoka. Et puis on va faire un peu tout dans le on va faire un bord. Et ça, bazar ben battu pas qu'il a reçu l'information. Ba ben on va bord. Papa, tu dis ça on va matungu na na qui est à s'exprimer parce qu'il n'a pas sur les années. Asa en fait mon papa ça va tout mon papa qui reçoit. Ba nouvelle pas ba pour y avoir les ça chaîne mal voilà. Parce que papa et ça ba magicien on va ça qui kotambola na nzela o tiana no justement ko loba maloba ba kima ba monyo so ba ke ko bomba na ba kati ya l'église ba
Papa, moi, la le comité au peuple en Zambé va sosola. Parce qu'il va faut prophète baye belle la carte à Mukili et puis va dire pour baye sous Massia. Tous en maïele parce que les jours sont tellement. Moteme tondi ndelo baka bien poésie nyonso ya mutu ya nasina tondi bolingo na yo Yesu nzambe na ngai miso emoni preuve edutaka te etinda se motema endima wi nasina moni bolingo na yo nasimbi mpe bikamano Yesu e papa bien poésie nyonso ya motu ya nasina tondi bolingo na yo Yesu nzambe na ngai miso emoni preuve edutaka te etinda se motema endima wi nasina moni bolingo na yo nasimbi mpe bikamano Yesu papa na maboko naza nanu bebe oyo akokisi bamvula te azosenga na maboko naza nanu bebe oyo akokisi bamvula te azosenga babondelaka ye ntango nyonso yazolela nsima mikolo nazwi makasi kolobenginga moningano yango ezokamisa ngai nzambe moninga ya generation na ngai te